Mbote papa tomoni bino awa ebele likambo eza kosalama. Merci papa journaliste. Vraiment na itinda ya tata molimo mo centre papa Simon Kimbangu Kiangani nde babengi biso nyonso bakimbangiste mpona kokende na stade oyo ezali elaka ya président de la république mpona milulu oyo eza kuna mpona makambo etali kimia ya mboka nde yango wana biso mpe bakimbangiste na ntina ya kotosa maloba ya leta nde mokonzi ya bule asengaki na biso mpe bakimbangiste tokoka koya tozala kuna elongo na bango mpo ete kimia ezala na kati ya kuna. Merci beaucoup. Merci. Na kombo ya tata mwana pe molimo centre tozali largement na retard esengelaki tolongwa wana 8h yango tosengeli biso nyonso tofanda kimia tolanda programme mpe libondeli tozokende na stade na lotomo ya tata mokonda mbule papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe molimo centre mpe mokonda libombo biso tozali bandimi liloba na ye tosamaka mpe ndimamaka na mondimi nyonso kimbangisi alukaka elonga victoire réussite ya papa alukaka échec ya papa te mpe ya lingomba na ye te yango bayokaki mpe batosi toye bamosusu peut-être baza na nzela mercredi papa bengaki alobi samedi bokende star yango alobaki tobenga baforce vive nyonso banda na kolesi na bandimi jeudi na kopesa liloba yango tobengaki mpe tosanganaki jeudi toyokaki mongongo na ye arekomande biso instruire biso nyonso tokende na star mpona mabondeli ya baconfession religieuse c'est-à-dire mangomba na ntina na paix unité pe cohésion nationale donc bit ya kilte ya lelo ezali yango wana deja bato baza kotonda kuna ndenge tolekaki wana tomoni bango
papa asengi na biso nyonso discipline esika tozali kokende balobi yemba toyembi tika totiki balobi telema totelemi na limeme nyonso